année na bandeko ya Congo Kinshasa, pe na bandeko ya Congo Brazzaville, bonne année na ba diaspora partout wapi bisika bozwami na confiance pe fidélité pour pesa Kambonda Ekolo magazine d'actualité et surtout que et pesa ka biso pe ba courage pour te fortifier mokasi na biso ya koluka ko sala misala moko ya qualité et ko permettre que bozwa ba information moko sur et à temps réel. Comme d'habitude, avant de faire l'édition de Abisso, tu vas d'abord que la Sabino, tu peux couper Sabino. Bah grande ligne, eux que composé journal ya Mokwale Loboye, bah qui passation à commandement à FRDC et aussi que ça les chef d'état-major Yassika Izali Bongo officiellement. Moi n'amboka le général Gilles Banza remplacé à général Christian Chiwewe pe besoin élément de la population à Nord Kivu. Bah ça ka senga la paix c'est kimia ezala kuna pe besoin élément oya. Incompétence c'est ba beaucoup mais c'est exactement on a suite ya ba bosoto partout awa. Kata ville province ya Kinshasa wana zande ba grande ligne autobonse bino na édition na biso ya mokolo ya lelo. Moteleso bande kolanga ande vraiment to fongoli édition na biso na élément oboyebake passation à commandement na FRDC et outa ko salima depuis mokolo lundi le 6 janvier 2025 na camp lieutenant Kokolo entre Christian Chiwewe Ozaki na masolo le la bimi pe de l'homme takubla kata masolo zeli bongo le général Gilles Banza donc a aussi masolo avec impact na idéologie de ce kanaki devant le commandant suprême ya FRDC et à la police nationale congolaise mon amboka Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo za badete na élément oyo. Mampinga ya FRDC, notre devise. Mwana ya Congo ezalaki bongo si ordonnance présidentielle numéro 24/113 il y a le 16 décembre 2024 oyo esalaki ke forces armées de la République démocratique du Congo Azwa Bongo, chef d'état-major ya Sikala Kombo ya lieutenant général Gilles Banza Mbouye. Boye Bake, na fonction O Azui a remplacé Bongo, le général Christian Chiwewepo, ye a commis na conseiller militaire ya chef de l'état. Bon numéro que les commandants suprêmes ya FRDCP ya la police, ye moko a Salaki Masolowana, mokolo lundi le 6 janvier 2025. Naka lieutenant Kokolo na cadre ya cérémonie ya passation à commandement ya mokonzi ya FRDC. Botala 12h07 nde kokote ya cortège présidentiel. Ba honneur militaire pe epesamaki kitoko na commandant suprême ya FRDC ndenge kaka boza komona. Après Kosilisa, passage à ma troupe en revue, le président de la République dépanne pas à Kekovanda, la tribu d'honneur. Kuna, Tomona Kipe, présence, il y a la première ministre, j'ai dit Sumina Toulouka, il y avait pas de défense, Naba membre Misusu, il y a gouvernement P, Naba officier supérieur, il y a FRDC. Le discours, il y a circonstance, bon, les chefs d'état-major ya FRDC au Moussala et Sili la fonction wana asala ki ba hommage na président de la République P à la Kissiye bolingo oyo apesa kiye na cadre ya confiance oyo azwa kipe ndenge akomi lisusu conseiller militaire ya chef de l'état a souhaité plein succès na Gilles Banza oyo azwi libonga lelo VP ya défense ye azwa kibongo deuxième temps fort ya kosala lecture ya ordonnance présidentielle ya nouveau chef d'état général ya armée nationale na maboko ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali le commandant suprême bapesaki nouveau commandant FRDC elembo ya bendele oyo boza komona. Mokonzi Asika FRDC, Mwana Mboka Gilles Banza a prêté serment
devant la nation pe devant mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azwi acte wana ya prestation de serment. Qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. Ah oui, nyonso elekaki kitoko pe cérémonie esilaki na défilé militaire ya ba groupe ya garnison ya FARDC. Biso mbonda ekolo tofulie kaka mokako swape tobetisi kaka mbonda. Tobeta siko masolo ya justice ya boye bakena briefing de presse et outil koleka mokola lundi le 6 janvier 2025 contre bakuluna boye bake ministre justice ya mwana mboka Constant Mutamba za kobeta munda pona bakuluna pona ba prison pe pona ba boti oyo basala bana ba basala bakuluna donc boye bake en tout cas masolo comme mabe makasi ba kwai na yo yebaka ke perte de mort ekolato avec impact na idéologie tozwa ba détail à propos recueilli mwana mboka écrit dans Bateta. Phénomène de banditisme urbain. Nous avons dû lancer l'opération Zéro Kuluna aux côtés de l'opération Ndobo. L'opération Ndobo qui se passe à la première phase par le ministère de l'Intérieur qui arrête, met à la disposition de la justice. En ce moment-là, nous intervenons dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna. En réalité, c'est une seule opération, mais qui se passe en deux phases. Donc la première phase, c'est Ndobo, la deuxième phase, c'est Zéro Kuluna. C'est sur l'ensemble du pays. Mais dans un premier temps, nous avons commencé par la ville de Kinshasa, qui a statut de province. Il faut dire qu'à notre niveau, nous avons pu organiser plus de 11 audiences foraines et plus de 300 Kuluna ont été condamnés. Ça veut dire que ces procès ont été organisés sur la base de l'ordonnance loi sur la répression des infractions flagrantes pour évidemment permettre de faciliter la célérité des procédures. Et tous les droits des justiciables ont été évidemment garantis, y compris le droit au double degré des juridictions. Donc les droits à la défense, le droit au double degré des juridictions, tous ces droits ont été garantis. Donc droit également à se faire assister par des avocats ou encore des défenseurs judiciaires. Tous ces droits ont été reconnus aux justiciables. Des reculs. Il s'agit d'une mesure que le gouvernement avait prise pour pouvoir sécuriser, renforcer les mécanismes de sécurisation de notre peuple. Envisager d'autres peines. Écoutez, moi je suis ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mon rôle, c'est de réprimer. C'est la fermeté. Déjà par mon attitude, il faut que l'on sente de la fermeté. D'autres mesures, évidemment, sont envisagées, mais aujourd'hui et maintenant, la loi telle qu'appliquée aujourd'hui me conditionne, m'oblige, moi, ministre de la Justice, à pouvoir le faire exécuter. Toujours dans ma solo au étali justice boye baki au total 127 kuluna baki déjà la prison ya Angenga pour bazala exécuté kuluna province ya Mongala ezanyo se misala o ya opération Ndobo ezako kanga bango na cadre ya kosilisa bakuluna la kati ya ville province de Kinshasa botala le mususu ya la police a wuti ko kanga pe ministre de la justice bona mboka Constant Mutamba a lobeli décision o azala ngo na micro ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Mwana ya Congo tellement que bakuluna na babandi ba mesala déjà na vungure ya prison centrale ya Makala na ba visite ya ba famille na bango oyo ba betelaka bango ba kopo babi maka facilement tout oyo j'ai ebongwami po et comme mi peine de mort donc okokene kokufela musika la Kinshasa botala après plus de 50 oyo tolakisaki bino bakelaki Angenga 70 misusu bango oyo pe bakeko kufa kaka na Angenga nyonso wana ezalaki kosalema na présence ya mwana mboka Constant Mutamba oyo aza ministre ya justice po akomi lelo mbwa ya nkanda boyebake
kuna na angengande bakoboma bango lokola batibelabela Ngala. Meeting de Pesamela Kibiso en tant que ministre de la Justice pour lutter contre la criminalité urbaine. Pour être ministère de la Justice, il y a une répression. Et ça na fimbu na utaki ko actualiser circulaire ou ezali ko lever moratoire et à peine de mort. Il y a exécution à peine de mort na mboka na biso. Ceux qui ba condamné yo ozali kuluna ba condamné yo na peine de mort. Boy ba été ba ko exécuter yo. Ndenge kaka baza ko transférer bango boye baza pe ko diminuer ba effectif na ba prison po ba kanga pe ba misusu avec impact na idéologie. Kuluna banditisme urbain tolingi lisuko yoka yango na Kinshasa te. Oyo ezali troisième vague ya ba kuluna oyo tozotinda na ba prison ya haute sécurité. Pour être peine de mort ezala exécuté. Tata, mama, yaya, sokozali na mwana, ozana leki, bobatela ye na ndako. Après qu'on transfère bango, ministre provincial de l'Intérieur, na commandant Blaise Kilimalimba, bakitaki na centre de formation ya Mbakana po, kuna ba audience et commandant kosalema po, na ba kuluna avant, bakene komoma bango, na ba prison haute sécurité, yango bebiso. To sengi kaka na baparo bobatela bana na bino batela masino te bakokufa lokola bambizo yango mpe biso tobetisi kaka mbonda. Toujours dans le cadre de traquer Bakuluna Boye, 14e région militaire à continuer l'opération Ndobo. Toujours pour nous aussi, ça va banditisme urbain aux Kola. Bakino en particulier, bon dimelangaki, Bakuluna ba criminel, baza batumuka ma bema kaspe, mengi ba commissaire refuge ba on la kata kankukulu. Alors ils ont occasion pour le général de la 14e région militaire à luka contre la bonne kata kankukula kanga bango do ba kangaki ba criminel Bakuluna na ba arme na ba machette na kati ya kankukulu. Ça lui passe pe banwa. Tout ça va détenir au signé Wilfried Samba. Neko ya Congo, bondi melanga ike, toyebaka baka militaire ezalaka bisika ya kimio, esika ya botosi, esika wapi mobeko etambolaka kitoko. Nzoka lelo ekoba esika wapi bamiibi, bakuluna, bateki bangile bazododo bakoma kobatama. Tala yo moko soki okena avenue 24 novembre côté ya Kankokolo okosala constat ke kuna bajel mingi oyo bazalaka nzinga ya wana mingi soki kaka bayibi to babotoli eloko basotaka kaka mur ya Kankokolo pe bazini na kati yo pe moyen oyo na bango kuna na camp ezate. Et comment kosala pasi la population oyo basalelaka nzela to pe ba arrêt na liboso ya camp atala moi to pe atala butu tellement que baka mabe eleki ya to bondi melanga ke le général major commandant à 14e région militaire na ya task force ville ya Kinshasa azui décision ya kosilisa banditisme wana. Dans le camp, si tu es un enfant d'un militaire, il faut étudier. Si tu es déjà majeur, tu dois aller dans la cité. Le camp n'est pas un lieu de sous-logement des civils, ni pour le Kuluna. Bobake abeti seteke quand militaire jamais ekoki kozala lieu de refuge ya bakuluna tope ya babandi donc bako banda kokanga bango na babouclage chaque fois. Kutu esengeli boye bake bouclage oyo euti kosalema na Kankokolo. Bakangi bango 208 personnes mokoka. Botala bango yeyo. Nakati na bango ezana babandi oyo bakangi bango na ba arme oyo donc babimaka baye na cité basali ba crime pe bakeko batama na kati ya camp. Bazui pe 19 machettes na 3 bidons ya lotokoto pe ya ageneur. Et sali bien makasi komona musala kitoko oyo 14e région militaire euti kosala po na kosilisa badésordre pe kokanga bamiyibi oyo bakomisa baka militaire bisika ya kobatama. Esukaki wana te boyebake bakitaki pe na komini ya Makala po kuna pe ekoma base ya bakuluna apazaki basoldat ya unité na ye partout na komini ya Makala surtout na quartier Mabulu po
kuna bakuluna basalande mobange la base. Oui, c'est que le commandant de la 14e région militaire, le commandant de la Task Force a fait, c'est de déployer. Nous avons fait un déploiement, une antenne de surveillance que nous avons placée dans les milieux les plus criminogènes. Nous avons placé sur Elengesa, vers le sadisme. Nous avons placé ici, c'est sur Kitwengi, Croisement Croquet. Nous avons placé encore une antenne de surveillance pour contrôler l'avenue Bypass. Parce que ces voyous quittaient vers Bypass, indisposaient les patients qui partaient aux cliniques universitaires. Donc nous avons placé encore une antenne de surveillance. Et aujourd'hui, avec la présence de ces éléments sur terrain, la quiétude et la paix s'observent de la manière la plus totale. Nyonso oyo ezaka na cadre ya kovandisa idéologie ya opération Ndobo oyo la police aza kobeta yango mikolo oyo po na kokanga bakuluna déploiement oyo ya force de défense et de sécurité et kopazala partout awa la ville province ya Kinshasa. Soki oyebi ke ozalaka mona kuluna moma yango oyo bongwama po bokosambwa lokola mbongo mabende esila ngala awa la République démocratique du Congo. Biso bonda ekolo tobetisika kambonda. To continuer édition la biso na élément oboyeba ke 3 provinces ya Grabandundu entre autres Kwilu, Kwango pe Maindombe eza menacé na ba problème au Etali bamobondo. Par conséquent FRDC a déterminé ya kosilisa ba désordre wana kutu ba uta kosalisa première parade militaire na bango ya janvier 2025 et les kana kindeni ni Benjamin Kilunga. La première parade de l'année 2025 que la 11e région militaire a organisée ici dans la garnison de Kikwit, présidée par le général-major Padiri Moïse Jonas, qui est le commandant de la 11e région militaire. La parade était axée sur 4 points. Le premier point, le commandant 11e région militaire a présenté ses meilleurs vœux pour l'année 2025 qui vient de commencer et aussi transmettre le même meilleur vœu venant du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de l'état-major général. Il a insisté sur la discipline militaire qui va caractériser non seulement les officiers et commandants des unités engagés dans les opérations Ngemba et aussi dans la sécurisation de 3 provinces, à savoir Maindombe, Kwilu et Congo. La 11e région militaire a une grande responsabilité de sécuriser la population, de donner la paix à cette population qui a tant souffert avec le phénomène Mubondo. Les commandants 11e région militaire n'a pas manqué à féliciter également tous les militaires engagés dans les opérations pour redonner la paix à notre population. Il a insisté également sur la spoliation des domaines militaires. Il a instruit les commandants camps, les responsables des grandes unités, la force aérienne, la force terrestre, mais pourquoi pas aussi la force navale, de tout mettre en œuvre pour empêcher les spoliateurs de prendre la terre de l'armée. Le commandant 11e région militaire a profité de cette occasion pour présenter également les officiers nouvellement affectés dans la 11e région militaire pour renforcer non seulement le commandement mais aussi la sécurisation de la population et ses biens. Le général-major Padiri Moïse Jonas a mis le vœu de voir 2025 être l'année de discipline renforcée dans notre région militaire. Population ya Nord Kivu précisément bandeko ya Goma baza ko senga ki mvula oya sika 2025 ezala anemoko eko permettre ki atuka bazwa kimia po balembi pasi ko kufa donc basengi kaka la paix donc le gouvernement zwa ba responsabilité na de manière que bandeko ya partie est donc ya Nord Kivu va vivre na kimia po bazala vraiment na est ko ba bazali vraiment na kati ya République démocratique du Congo. Pour ces festivités, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour cette année de 2025 qui est à peine commencée? Quels sont les projets qu'ils ont? Quel est le niveau de vie qu'ils veulent renouveler ou améliorer? C'est autant de questions que nous allons leur poser. Ils sont à nos côtés. En fait, comme vous le savez, la lucha, c'est un mouvement qui fait une lutte multisectorielle, mais parmi les actions phares que la lucha a toujours menées, c'est l'accès à l'eau potable. C'est pourquoi nous disons quand même l'année 2025 devrait être une année dans laquelle nous allons concrétiser l'énigme que nous avons toujours dit, Goma avait de l'eau. Il y a exactement des questions d'ordre sécuritaire et d'autres questions d'ordre social au-delà que l'eau.
Et c'est ainsi que nous, on pense que cette année devrait permettre à nos compatriotes congolais, ceux-là qui sont dans des cas de déplacés, de rentrer dans leur propre village. Mais comme je peux le dire, cette année, ça sera une année où la lutte va se focaliser encore davantage sur les projets liés à l'eau potable de la Goma, mais également nous allons nous battre contre la mauvaise gouvernance. La population du Nord Kivu n'a que besoin ultime, le retour immédiat de la paix. La population du Nord Kivu n'a pas besoin du changement à la Constitution, ce n'est pas un besoin pour l'instant. La population du Nord Kivu, c'est d'où nous avons besoin maintenant, c'est d'abord le retour de la paix. Que tous ces milliers de déplacés qui ont longtemps souffert dans les cas de déplacés puissent retourner sur leur toits habituels. Kinshasa ezali banzela ko tambola te soko tika mboko kalo kiti lelo awa oko regretter surtout so tambola ba commune lokola Barumbu Lingwala commune ya Kinshasa oko sala constamment que même atamutu kaisa nzela ko le kate ba piéton ba komi ko kelela banzela nous ezali ko la vraiment absence totale ya gouvernement provincial to éviter musali basala pe bazanga vraiment esprit ya ko démissionner so vraiment ça qui na mboka mundele nde ba senga démission kala to des éléments au début comprendre bino mondeli Kinshasa ezali ko beba. Mwana ya Kongo bondi melangai ke Kinshasa eza nango ya kokufa banzela eza te soki oke partout oko regretter ke ya solo Kinshasa eza lisusu ata na nzela ya malamu te ya kotambola na mutuka to pe ya kotambola même na nzela ya makolo bo bake population akoma ko souffrir neti kaka leta azalaka na lisusu te na mboka oyo botala bakomi lokola Barumbu Kinshasa pe Lingwala kuna kutu mawa plein aveni lokola kabinda o boyebaka yango oyo botala ndenge ekoma mvula ebeta tope elanga awa ebale ekaukaka te nzela ebukana mabulu bisika nyonso soni pe mawapo ba autorité baza komona me baza incapable ya kobongisa yango soni tala utu na ville mais tala nzela na gudu tu ya biso moko. Faut pas passer la vision de l'élo nezani. Mutu akosa bino te aveni kabina nyonso ebeba depuis bamvula ebele kokoma na avenue du plateau ya commune ya Kinshasa et comment chemin de la croix tala bamai ndenge etelemi ebongo aboye nani vraiment akozanga maladie awa pas détourner 32 millions 40 millions mais pas dans ça nzela ezo sala mate eza bomengo wese to ande na posa nzela bonga po nzela so bongi makamnyo so sala bien bondi melangai ke misala yango pe basalaka ezalaka lango kaka ya ba courtisois soki kaka basali okomona après quelque temps ebukani lisusu toyebi te na ba ingénieur yango soki pe ezalaka kaka ba coopérant to pe ba membre ya ba famille na bango molaka nanu babwaki mwelo après babwaki kayu ba ko bwaka kayas mais sala ngondenge ni bosa nzela lelo pas même 50 nzela na nyoso fait panzana surtout ebité bozo sala ngopo bozo ka ba millions oyo bino bozo yiba biso peuple ou bien ndenge ni gouvernement provincial oyo ya mwana mboka Daniel Bumba to ebité soki baza ko sala vraiment nini po nyonso oyo eza musika te na ba bureau na bango toko senga kaka en tout cas esprit à ma démission et la pauvre démissionner ce qui réellement que bon ça ne kokate et ça y soni awa esengi kaka ba vrai ingénieur ba sala musala kitoko pe ba bétonner bazela opo et ou mela de manière que ba kinwa ba se pela yango bebiso to betisika kambonda Société nationale de l'électricité to bengi na mokuse SNEL musala ma ben makas to ebite compagnie wala vraiment nani aboma yango parce que depuis le président Mobutu akelati le hausse del kaka milelo na milelo en tout cas so ke na commune ya Kimbaseke to ba commune misusu ko sala constat que Kinshasa comment mo lili makasi même ba Kingabo oko regretter mais tout eux to c'est le constat autozokuta la commune ya Kimbaseke. Kongo mboka ya Lumumba toza koyeba te soki toza kokende wapi po oyo toza komona na SNEL toyebi te soki topesa yango kombo nini. Eske SNEL esalaka musala to ekoma nango société ya ba démissionnaire. Botala neti awa toza na commune ya Kimbantseke route Mokali na ngambu ya pont basinga ya courant en désordre neti kaka SNEL ezalaka te.
nzoka nde afutisaka batu oyo bafacture chaque mois. Kasi oyo etali basinga pe bakable ya courant to bakabine mwana na mwana milukela solution. Kobanga surtout soki mbula ebeti mawa mingi. Bakondi ya SNEL boza wapi? Quelques habitants ya quartier P balelisaki mbonda. Oyo nakoki koloba na bango en tout cas bakanisela biso courant ndobo epelaka pete insécurité makasi mwinde zate tala bana na biso bazobonga te. SNEL zwa ba responsabilité na yo en tout et pour tout pour éviter ba dégâts ya ndenge na ndenge. Bozela kaka likama ekoma te, botia ba câble ya malamu, bobongisa cabine pona kosunga population. Otolobaki te. Tosika kala commune Kimbase ke bosoto eleki makasi surtout na bisika o ba bateka lokola ba wenze sokela ba avenue mingi ya commune Kimbase ke ozali pene ya commune o sala constat ke salité eleki ya trop mais ko comme zali ke kaka ba avenue wana commune akongolaka ba mbongo pas zo misolo be bongo leki ndaka wapi ton na reportage au signé Benjamin Kilunga. Likambo ya ba parking à la ville province ya Kinshasa et komi kolekandelo parce que mingi ezala ba norme te. Bino mokonde bozo ko mona kata ba image oyo tozali awa précisément la commune ya Kimbase ke ko badama ya mokaliti okoma côté ya maison communale nzela na ngamba Kimbase ezala lisusu te. Bosoto eleki na ndenge moko liboma bosoto toyebite soki autorité ya commune oyo amona kango to pa mona kate ozili lokola babalaba lokola basoko lubwa ejiko bake babala wana okoleka te pe basaka na moko basalongo te parce que poto elekandelo ba parking amituka ekomema mpango surtout kotonda na plein ti na kata ba venir mo kuta koleka les alakate pe komona na zela boulevard mingi etele makamemi ate bisika bata makolo balekalaka auto benga na français marche ba piéton nyoso auto ebite soki be bourgmestre amonaka to amonaka te po kili bopeto esengaka ke à tout moment bourgmestre akitaka na terrain elongo na équipe ya assainissement basalaka yango be kotoyo assainissement ezalaka lango kuma te tomekaki kotuna pe bato abo balaka nzinga si réellement ke bafutaka badroit na bango oyo commune asengaka balobi oui tofutaka badroit na biso epai ya bourgmestre kutu tolukaki tobenga kotia badali na besiko me bourgmestre aboyaki na ye na makambo oyo etali assainissement pe environnement parce que bokono pe bamaladi ya ndenge na ndenge eyaka na bisika basalite ezali bababala oyo eza kobema vraimen salite pe sur le long ya boulevard kutu soki vule beti moya koleka ezalaka te biso awa tobetisika mbona po Kinshasa engenga caricature ya mokola lelo leve JC Jemba koko tiri elongo na Igride Matetanine bo proposer les biso na zela ya machine. Bandeko ya Congo boye bake bibota bandeko la biso ya basi ekoma kosala soni okomona abota bana mibale misatu la tata pe akoma kosundola bana epa mama na bango po mama na bango azaka charge ye moko mwana mwasi kaka mutambola pipa muke kobiba akipaka lisusu bana te toyebaka te babotaka mpona nini yango boyoka sagesse ya caricature lelo lokola azokende ambiance kasi mwana abandi kolela tala Melissa ndenge atomboki kokamwa yango nini yangoko nakomi esclave po na bota yo longwa kuna tia ngai à l'aise esalisama komona ndenge Melissa abota bibota koma kosundela mwana zolela kasi ye enkipa kutu atombokeli mwana akanisi ke mwana komisa esclave abota ye ya boye esali mabe makasi tellement mwana azali kolela kaka mama Melissa pe akosi likambo yango boyoka bino moko boniko Melissa mwana azolela azali pe malade boye nini ko ezalaka boye te bongisa mama te mama na lembi nabima lisusu te likolo na ye malade soki akufa na ye ngai nabengisaka ye te akufa na ye kaka esali pasi Melissa abota mwana kasali kotaswa mwana te ye kaka kobima toyebi te na kobima la pe risque pe akozala lisusu zemi mususu yango le petit mikeno depa epa le vetiri yoka ndenge abetisi te
Thierry, bafille ya lelo bakoma ndenge babotaka pona nini? Le vieux Thierry pe na ngambo na ye mwana Kongo yoka ndenge apesi sagesse na ye. Ezaleli mabe kasketi na tango oboti yeba pe kobokola bongo bana ya boye bapapa na bango bazaka wapi elenge bokola mwana na yo tokosenga kaka na bandeko basi yeba ke tango bozwaka bazemi bozaka bota bana boyebaka pe kozwa so ya bana na po bana na nde bango nde Kongo ya lobi na yo ndeko mobali omesala kotia basi bazemi tala pe lelo facture basi ba dimio na ba $500 luka obala obota pe zwa encadrement ya bana na yo po Kongo ya lobi yango nde na bana oyo tozobotaka yango tobetika mbunda boza sikoyo barappel de titre. Passation au commandement de la FRDC outil Kosalema depuis Mokolo lundi le 6 janvier 2025, le chef d'état-major Yassika a cotisé Libongo Mboka. Gilles Banzao a remplacé le général Christian Chiwe pour un élément aux populations nord Kivu. Bazaka Kosenga que 2025 est à Anemoko, il y a la paix. Donc Kimia et Kotoko pour un élément où incompétence, il y a Bogoumestre, la suite, il y a Bosoto et le Kitro en la carte ville province de Kinshasa. Merci na confesse de fidélité bo pesa kebiso auto et bandeli kino suka édition le onga mwana mboka alende wala tuko kumbelango avec impact na idéologie mais bon continuer toujours ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube na biso Monda Ekolo officiel et en plus ba activité na bino obozo ko luka ko sala ba promotion ya kitoko bo pesa ngo biso to ba chaîne partenaire ebele auto le kanaka pour l'extérieur on ba primo ko promotionnel avec impact na idéologie ba dédicace spéciale na bana porte de surtout bana Rabiso, bana Angola, bana Afrique du Sud, bana de partout ba Brazzaville en tout cas bisika bozali, botika été Kimia Kolonzambe et tout ça ba Omabota Mabilo 2025 est la année au monu surtout à réussir pour tout ça vraiment bon petit dernier partenaire à bien ma prière na mino ko permettre que batambu sa Monda Ekolo partout dans la République démocratique du Congo pour découvrir la réalité mboka ondenge ezali ko tambu sa masima caméra misala kitoko ya les ingénieurs écrit de Matita Oasimi réalisation la montage ya édition ya moko longa aller de la présentation mais tout à la prochainement la édition sur Asika so collé à Zongité. Je vous aime beaucoup plus bye. Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique socio-culturelle économique religion sport conférence awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage modération, réalisation, photoshooting, ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo. Pena o etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio.